nakende kolanda Moïse ekobanda ndenge nini toko nazali 50% congolais muzombo 50% aza na poto kuna mama na ye aza na mboka nini na Suède toko luka moto oyo akolibere Congo. Mbote mingi bandeko na ngai ba résistant partout na monde bao bazobundela mboka na kati ya solo bao bazoloba discours moko na ya biso ya pareko na pesi bino mbote na pesi bino lisusu longonia po ba jaloux ba kufi miteme kumi dugu po na makambo bosalaki ya kafu le 10 juin longonia na bino na pesi mbote bandeko nyonso partout bozali ba Congolais bana mboka bana mama Congo bolandanga na kati ya www.lisopolele.com eza wa bino mama Bena représentante www.lisopolele.com nanga na kati www.lisopolele.com bandeko na ngai eza pasi eza makambo soni tozo komikite sati na niveau moko vraiment na pesa soso valeur ke na ke ko pesa boketo soit des so boketo na ke ko pesa caporal et so valeur na nini mais finalement bino boza banani na République démocratique du Congo bozo représenter nini mais bana oyo ndenge ni bozo yokisa ba mama na bino soni boye bozo yokisa ba parents na bino soni tala ba mpaka o caporal oyo mandofe tonda oh mususu wana vraiment hippopotame pe za kitoko bate hippopotame bate abuketu wa yamboko pona nini mais na kupona hippopotame comprendre ngo bana mboka eza passé buketu na sina gangila yo kanga mbanga na yo enkirito moko boye tono vide vaut rien oyaki na mbanda kana makolona di papa la gomme likolo mutu olukaka nini normalement nazo lobela yo mais normalement faut na répondre yo par le silence quartier imbécile mais nazo lobela yo po mona ke bato pareko bazo banga yo te ba résister bazo banga yo te tala eloko yo lokula hippopotame longi lokula hippopotame kingo mona na kalisusu te libume vimba na makila ya ba Congolais libume vimba mosala na kofinga Tshisekedi tala eloko yo oyo azali boma lelo kofinga Tshisekedi lobi osengi pardon lelo kofinga Tshisekedi lobi osengi pardon ba pardon na papa na yo osenga mbala boni parce que ofinga tata na yo na kanisi ino moko ba Congolais bozomona ba mususu bazo sepela lokola mboka ezali occupé moto lokola voyou wana buketu na mokala na ye caporal eso bazo sepela lokola mboka etika na kaka occupé po bango baliaka mbongo bakolabo mais tokolakisa bino ke ba Congolais nyonso bamata bakita balinga te bakotelema nalobi bakotelema pona mama Congo bino balingi distraction po boliaka bambongo tala tika kosaka na bakombo bato bazali tala na ko comparer na niveau na yo na bango tala ata
mwana nga musala na ko comparer na ko comparer non na lingi na loba mais oko piquer crise soko zo continuer na ko bimisa oko piquer crise tala eloko yo zo linga nini penza eloko yo tala biso to récupérer mama Congo yo ko tia lekolo ndenge nini Interpol a kozwa yo ayako pango tina kata Congo Interpol a kokanga yo Benjir wana konsoma kango kobosa na te na ba pardon alukuta eloko pamba partout na monto mona nanu te Congolais zo suba na se yanzete kaka eloko wana voyu wana na mwana bitinda na yemukala na ye wana caporal eso wana olia pekiseke tala mokonzi na ngai kosuba wana te atiki yepe asubi wana bakangaki basoba na bino wana ba flatteur ba mandia o mata bokita boko telema Congo tozo récupérer ango biso ba résistant bata pareko ba résistant na batu nyoso yo tozo lobana bango discours moko bozwi machacha tango bomoni le 10 kuna somo bomoni nanu te biso tozo bundira mboka na kata solo tozo na susi ya mboka babuzoba wana kofinga ka batu botika tala bampaka batata oyo babuzoba wana kofinga ka batu botika makira ba congolais zo bouger kuna zo ningisa na kata libumu wana yango zo loba n'importe quoi c'est quoi ça hein keba tika ba kombo ya batata tika di respect tu dois dire respect na papa Ngwanda tika makamno baluba malam bazali baluba mabepe bazali bangala malam bazali bangala mabepe bazali biso batabandu na malam tozali biso batabandu na mabepe tozali partout batamandu bazali comme batamabe bazali baluba na paroko na kata résistant flatteur Félix ye wana kuna azo bunda po akoma premier ministre simite Félix ye wana lobaki le 18 décembre oya komeka kotia ko na balabala le 19 po na Kanambe a marché po na départ Kanambe akusa prendre nanga Félix aza pire Kanambe biso toza na confiance muto yo te azo travailler na ba occupant toza na confiance na bango te mais bino bakende kolanda kuluka nana ya uti Congo konde ko flatter ko mikitisa mawa mingi ba corruption yo zwa bambongo ebelo yo zwa na kata bokipa niveau nini oza nango maturité ezate na ko comparer na mwana 6e primaire azwi certificat ozate finalement oza malade ou bien nini kende ko mona nano docteur batala yo ce n'est pas normal na mwana musala na yo mwana na bitinda wana mandefu etonda caporal eso botika kopesa ka batitre wana boza na niveau wana te vraiment poto confusion totale au niveau nini oza nango okende kotushaka Congo wana batushaka ngo pamba te okongulumana mabele kosengaka bolimbisi na kati ya mabele ya Congo tokosamba ngana yo okolakisa kofinga wana ofingaka po ozwa ya nini po okoma nani tala muyibi oyo mosala kolanda bakola bonyoso bautaka na Congo kozwa bambongo video na moko tomona te okende komona soki producteur moko boye ozosenga mbongo boso yoka na wana na mwana na yo wana mukala na yo wana caporal wana eso nazoloba no tika Benjir ozo yoka te olingi nini papa kuku lobi penza sokola e malapo azo yoka te ka mwana mobile oyo elungilo kula ngubu oningo kosakana na bato baza na souci ya mboka bato bazolala te pona mboka il faut to récupérer mboka mais soki olingi te kende kosala mokili na yo esika bangubu bazali soki olingi te kende nde kosala mokili na yo esika bangubu bazali po yo penza so batie ngubu batie yo na moni bato mingi bakotala ke ngubu pe ça va un peu c'est quoi ça yo zo suba na se anzete na balabala na kata Bruxelles bambila babwili yo bakangi yo balinga ba refoulé tala la reconnaissance n'est pas de ce monde et loko yo
nani aliberaki yo tala eloko merci bapesa na mbwa tika kombo ya ngwanda nazoloba na yo tika nde kombo ya ngwanda il faut kozala na respect na bamikolo yo na moni osokolaka esika moko na bana na yo mpo oza na respect ata na motu moko te yo ozobundela kongo te oza lukuta ozobundela kongo te yo oza pire kolabo oza kolabo tout fait obundela kongo te na mwana bitinda na yo wana caporal eso wana botambolaka na ye soko obundela kongo mbele ozolobela kongo mbele ozoteya ozoconscientize na kongo lobi boye bana mboka botala bato wana mibale ndenge bafinga Tshisekedi bafinga kofinga soki 2 fois bafinga papa ngwana bafinga soki 2 fois soki 3 fois na yebi te eloko nini bazoluka basala mokili na bango botika biso to continuer motema pasi ndenge bomonaka le 10 juin tala congolais alati souci alati kande santu pona mboka na ye bino te maloba wana ozoloba flatteur lukuta na yo azozela nani akokita na vie mikolo mozita azoya lisusu te loba yo lia mbongo te ata ya kolabo moko me na congolais kolabo penza obie ya rwanda olia te bao baza na congo loba soko olia te 25 face commune wana bapola na se mabele bakunda bango esika moko bakolela na libumu na yo bakolela na libumu na yo libérateur aza moko le seul aza kaka moko azolakisa biso nzela association mosusu ebele bayaki parti politique mosusu mpe ebele bayaki mpo tozoloba na bango discours moko yo nani eloko yo topesi yo kabaka ta forêt équatoriale sambeli ozokata ngo na mine ozokata ngo mokumba topesi yo yango wana zela tolibere mboka tozolibere mama Congo eza mboka na biso tozolibere yango kala mingi te tozolibere yango okozonga na kati ya ebale na bangubu eke lokuta na bango kuna ozo bangubu ata 10 baya kubima na mokili baya kusengela obolimbisi oza mayele te eloko nini oyo problème nini yango problème nini kutu okozalaka nango na bakulutu na batata ya bato problème nini yo niveau nini oza nango nani yango yo omonaka bango wapi bosolola na bango wapi prison makala ntango tozo reconstruire yango moto ya liboso yo na mokala na yo mokala mpe zoba olia sondola ye mokala kaka pembeni boza nango caporal te botika kobengaka komanda moto akomandaka azaka na niveau akoluba bapetisi ndenge wana te confusion totale ezokota kuna na Europe c'est quoi ça tika kombo ya ngwanda nazoloba no tika tala nazoloba no tika na yo mokala na ye tika lokola bakende koyeba bino mibale boliaka mbongo bakolabo Moïse Katumbi nani Rwanda oyo nani Chilombo nani Rwanda oyo nani Français étranger Moïse aza étranger nakende kolanda Moïse ekobanda ndenge nini dokola azali 50% congolais muzombo 50% aza na poto kuna mama na ye aza na mboka nini na Swede toko luka moto oyo akolibere Congo ezala ta mwana o asisi université asisi ata gradué à Pamba aza congolais de père et de mère azu kiti wana kita kibokonzi wana souveraineté ya mboka na biso jamais tokoki kolanda ba Moïse ba scenario na mama na ye zambienne papa na ye grec ozolanda ye tala ba biloko yo na koko l'extérieur nanga pamba koloba na bino te na koko koloba na bino te na poaka soyi ba biloko na koko kolanda koloba na bino te mais nazoloba na mosapi asuko nazo na pekisa na 2014 2015 na pekisa ozo yoka te pe nazo lobby 6h naza na aéroport nakende kuta na bato ya soso bato malamba oyo bazokende Congo nakomela cousine na ngai nakende kosombela nga mbasi wana ndenge esimba yo te batinda lisusu liboke mosusu basombela nga kuna na gambela mabundi wana ekokoma fa 12 soko ozokontinue kofinga bamikolo mwana liboso miso ezokufa yo
kufa yo na matoi. Liboso miso na matoi zo kufa yo. Imbécile. Zoba moko bol voyou nyangala kata. Keba na yo keba. Bande ko comprendre ngai. Mama benazala kabote. Kitoko te za propreté. Eza propreté akoko saka na komba ya nzambote. Akoko saka na komba ya nzambote. Tala ke loko yo. Niveau nini nani? Niveau nini azana ngo na ko comparer na nani? Niveau nini azana ngo? Eza pasi na mawa. Papa kuku. Lobi nazo ya ko accompagner yo. To sukola ye bien na savon. Poma mobala zo yo kate. Matoi na miso ko kufa yo. Mbaso wane simba ki yo te soko simba. E ko sala 2 mois te. Et je suis 3 jours réduits. Dans l'église attend en retard. Dans l'aéroport. Vol les aga 9h, 6h, 7h. Heure batu basala ba checking na bango. Na kuzwa moto ya koyebana na kopesa mikanda na mbongo. Basubira nga mususu. Eleki funa kangisa yo, fu miso yo kufa. Miso na mbanga na munoko wana matoi. E kangama. Nazolo no keba nazolo bana. Tala yo nani? Tale loko yo. Yo nana kacha Kongo, yo nana yebi yo. Keba na yo. Bande konanga pardon mingi bon nini sangai. Na yongo bande konanga na senga ba mama nyonso surtout. Ba mama Egete, mama Chantal, mère double. Ba yo mutu mos. Bino batoza na kati ya Bruxelles. Botele mla batu wana mibale wana. Batika kombo ya papa ngwanda. Batika kombo ya papa wana. Batika. Toningo ko yoka bango li soba lo bande wana te. Botelemela bango, bolobela bango, bogangela bango. Bolobela bango bana mboka. Wana eza ba distraction wana bazo sala. Mais zo toucher biso. Jalousie sali bango. Tala likambo sala ki le 8 avril. Tala oyo lokuna ba fourmi bokokisi awa le 10 juin. Tozo kende ko libérer mboka na biso mama Kongo. Tozala bo moko. Balinga te. Bakotelema. Mbote mingi na ba mama nyonso. Ba mama totelema. Mama Christine na pesi mbote. Mama na sa mai mbote yango yo. Mbote mingi na bino longonya. Botelema bana mibale wana. Mama. Caporal wana. Na eloko wana ya boketu. Botelema na ye mama Christine na mama na sa mai. Na pesi bino mbote. Mbote. Disanga ba Congolais, toko longa, toko libérer Congolais. Toko libérer Congo. Toko telema biso nyonso. Moka ko vanda te. Oya ko vanda. Asala mokili na ye. Ingeta. Nasigala mu makindu, banane mu makindu, inenyene mu makindu, ne mubinga sibisi chuki kikusamba mwana. Iyo mwana, iyo kikusamba mwana. Sina kumba mwana mwana mobele kiombo. Lubaga Eugène, Docteur. Nabambana na musanga, ine mwana wa mukazi. Nabambana na musanga, ngeya za totaka tatane kikusomba mwana. Iyo chungu simba mwana. Iyo kikusomba mwana. Sina kumba mwana